Elohim, je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi dansa mutu na mutu adi wanye Elohime lelele kolo yesu bongiselinga vi yesu Chilumba yo bongiselinga vi kolo zikanga ye nalokolo Kabari sasa ningana mukia Obina kawapi Nina niyo Imagasho na oza masé. Wana na tango na basango banga ba yoka bango imagasho. Tala bazi imagasho na kata couvent. Na kuta pe ba passer mo besco kanga vinanga. Oh, c'est vrai. Ouais. So le on a comment ko yekola na peut-être na sangisa relation mo baza misa to be mi balé pas suite à comportement. Oh nga na kuta na ville lo ke ba oh na ville nga na mo mito na Zambie juste les années. Trop de bata français. Mbote yaba ndeko nyonso ozbala na biso partout na le monde entier wapi na kati ya chaîne na biso ezali mwasi ya mokonzi fondation TV wapi tomoni notre maman na biso mama Anna Kalambai mwasi ya mokonzi ainsi que pasteur Kalambai le gardien du temple. En tout cas nzamba lola zanga te ko pambola bino makasi na bo sentako une fois o yangana ngami na kombo ya Gibijou de Bambongo yene makamine masolo o wapi ska nzamba zo pambola nzamba zo fungula nzamba zo pesa mutani magenzamba pesa ezaka ye Gibijou. En tout cas merci beaucoup nzamba lola pambola yo na bo sentako une fois couple moi qui ya papa Freddy na maman na biso Karine na kata Paris ainsi que sœur na biso Adeline Moba nzamba lola a pambola bino makasi. Mon caméraman a l'ingami na kombo ya Francis na bossa encore une fois moi na prophète Fabrice Sibilé na 4 États-Unis na bébé na 14 donné na abona Nadia Coco. Nadia Coco, c'est votre humble serviteur le prophète Eric Samuel Kaska Songoa puis na 4 émission na biso ils a galé dans les magazines le to découvrir encore une fois invité nanga vraiment ça spécial pour nanga to solo la sola moi mingi parce que malgré toi ba pasteur mais rien n'empêche to koko taper na moi social to bandeni makambo tambola wana sans plus tarder avec mon caméraman azo fungula directement plateau tozomona ozali invité na biso ya mokola lelo ah bakamba bi prophète Samuel ya on lelo ya mbeli biso sou moi na mwasi problème en ni susu. Mbote maman. Mbote papa. Boni. Bien. Balanabiso ya balanabiso ya notre chaîne Abiso Zali. Moi ça mon compte Fondation TV bye bye ba kombo na yo. Na sepel makasi na ndenge bo permettre ngai. Bogo mbara na chaîne na bino. Do bambote belé na mwasa mokonzi mama Fondation TV mama Anna Kalambai mama Anna Kalambai bambote belé kombo na magasho ouais magasho oyo boyebi magasho mara oyo otala ba mama musu ba donc babige malgré ba misala musu to sala rande on a biso mais et puis qui s'amité partout faut ya babiso partout c'est présenté magasho mais sinon
Magacho Metinoa. En tout cas, les deux Makamboa, hein, Claudia Panzu, Panzu ba Claudia. Dieu merci moi nangana ngami na kati ya Mikila Poto. Papa Jacques-Claude Kalamba Imotema ya mama Deborah na kati ya Londres nzamba mona mne papa Mbolabino. Prophète Ézéchias beaucoup l'homme de la repentance na kati ya Paris. Léo Toyami mama Magacho. Pourquoi Magacho? Oh, Magacho ndenge musana ngati so moi ba musana ngana ndenge na sala musana ngai parce que dans journaliste a calé le temps. Ah bon? Ouais, ba yebi Magacho donc comme on a Magali andero yanda ko Magali wa boteli ngai mais Magacho na musala moni tema to ebele mutambuto na kombo na ye. On a kingandi ba donc na ya te pour ça la publicité ba tout non ça la promotion par rapport à ngamoko. Donc ko peut ça permettre ngamo mukela pe ça ba salutation na mon bon c'est chic moukadi donc babi ki yende papa ni makamba donc so na za bozaye chic moukadi donc na bo certains les caméramans Fabien Mobala pembe magimba libanzi babi yende makamtaka imtasala rage donc ba msala Magacho et moi na clair ça baguette tout baksanga beauté parce que baksanga beauté baksanga taille c'est na vendre vraiment boy bako est-ce que na habite ndé ba filmer bako baksanga tout taille. Ok, merci beaucoup. Je crois directement. Apôtre Séraphin Loubo et Anakati Abidjan a pêché au mbote. Maramoto Kepa maman Magacho. Dans les lots chaud na Katia Nakatia plateau. Et na ligne peut-être me pose sur la par rapport à ba comportement et bino ya bana basi précisément qui chassa neza ko se dérouler. En tout cas, ils ont la moins soni makasi par rapport d'abord ya biema et aux à moi parce que mon bana basi belé, ba za ba fille de mère. Mais ma balle à peine exalté ça par rapport à pour nini pour nini. Donc merci na mutuno tuningai. Toujours là ta mabe par rapport ndeti nini déjà mon âge je fais tellement mutaka na baba. Non, c'est-à-dire tant na oloba bana basi belé les loba okota ma balle à te ba jeune fille ba mengo fille mère. Ba obota mine papa parent na bango mais na katanda ko ma balle bazo kotate na ebité monsieur pe soso bala je ne sais pas moi pasteur na kacho mo bati homme salanzambe donc ba fille mère to bala raté donc maman na papa da ba pesa mo na libala to libala uta panza moza pasteur non ouais ce que on pose une question que moi na au mon na fille mère mais ya bali na nté ma fille est belle oui même ngape la vanza na bali na nté naza ouais naza so tout même chic mo kada ibi na mo na maman tata na maman o ba na bimara na ba parana nga o bimara na parate o bimara pas bah oui on a bon parce que na c'est ma papa na bango oui papa na maman na bon pesa libala te libala ko uta panzambi ouais obi libala uta panzambi mais bi ke ba te be ba bala pe par rapport à leur comportement pe malamu be pe ba bala pe na ndenge pe habillement mo pe malamu na ba langage pe malamu pe libala et oui libala uta panzambi mais libala pour te panzambi ya pe par eza esenga rapper ba ndenge mo pour que libala ya obi ke lelo bana ba se belelo bazo bala te parce que mamoza et belé je crois Magacho yoza oyebi yango très bien mambo belé mambo ba 5 na ba donc 5 na ba par rapport à mibali mais yande mokile kumana biso mokile kumana ndelo bana ba transporter football nda oui yande mokile kumana biso par rapport na sens ni omoni na tangu ya kala tangu ba parents na biso yo lobi otuninga babalaka avant so pour tel comportement na bango na ya biso pe ba jeune garçon ko tshana biso ba cité tchape na bino bana parce que pasteur olimbisa na bi ko ozamsala nzambi moza pe jeune garçon o appelle makila na mai salaka comportement na bino na sangisi en général o ba pasteur parce que ba ta sonne liboso zo ba pasteur nandeni oui no to kindet yo tuninga question ba pasteur na ba jeune garçon biso sur étape ko tcha ba jeune fille pas batté et lelo lingingai to mo na pende singa pe na parcours na Magacho pe na kuta pe ba passer mo bescro o bescro kanga vie na nga oh c'est vrai ouais en tout cas lelo pe na to panza tete ouais na rolo ba parce que ba pasteur na nga na tchelo tout d'abord na ba se ba baba na ba tuté ba je ba mibal te na ba pasteur ouais o kuta na bango o yo na vie na nga na za consciemment wa yela nga na kibonzambe parce que na za muto bonde singa boy na ko na famille na mingi catholique na ko na catholique na satanda kutu ke un jour na roza ma sœur Magacho na oza ma sœur wana na tango wana ba sango banga ba yoka ya bango Magacho tala bazi Magacho na kati ya couvent mais za go beba donc ya beba te na za na ka mutu
nalaka mwana parce que na mwana nzambe nalaka mwana to biso tout déjà ba nzambe parce que so na biso ki mo ba passer baza mabe na sens nini au moins des na opesa na avi na ngamoko avato kota na mamsusu au moins na za mo aussi no tambo na nzela ti au moins na jeune na lobby dans au moins ka garçon mo tonton alingi yo linga ya maloba belé na munoko maloba bien oya nini wana donc vraiment o biso to lingaka donc vraiment tina vanza so ça comme ça biso ko na biso makama comme skondeti na ko bandeti ngama ga show ndena vanza lelo na ndenge mabete pona ko lobige 5 na ba soki lelo na ko mako yeko la peut-être na linga mibali misato mibale pona wanga na ngote alors ouais naza normal on a te na point tala magasho dali ko sala l'état te même dans l'état eza vinanga OK so le na ikoma ko yekola na peut-être na sangisa relation mo baza misa to be mibale pas suite à comportement tango liya loka oboti mwana na maboko no ya sika obi na comportement n'était fou comportement bizene ande mona bino bato bolinga biso biso to za ba mama bino za ba papa tango lingo lo mna mambo ebele moni kutu ceci c'est là ngana ko bala yo boye surtout ngana na vida na ba français na linga monter ouais na linga monter mais c'est les français va tirer manette moi j'aime pas na linga monter ba français na linga mais c'est les français parce que oyo ngana puta na ville lo ke ba oyo na ville ngana o ma mito na zambe juste les nini trop de bata français oh ba kuta wana oh na bona vie na oui parce que na pas ouais au pensa que na za fiancé au moins mobile mususu aza pasteur un homme de Dieu mais aza marié déjà azo alliance biso ba passer comme on a le ba alliance na oh yo le ngwe ba alliance on a tina ba poche parce que so na vendre na yo jamais na ko vendre na yo te au moins di bolingo za nini to senga e bunga verti te olinga no magasho na za marié na za po ba biso ko lingi mutu o linga ka ndenge kuteli so na lingi so dépend na ngai aza marié na yeba ndenge na vendre na ye l'autre panga pe na luka ndeko lingi nga pe boy na zaka na mobali na ngai ouais nga lo bana nga na yo za marié nga pe na mobali na nga to kumba na to kende bongo tim ko to le parce que mariage peut te le barake ko bala la signification ya libela te parce que wana mobali a cause pe mobali a vie na nga donc moi ça bala peut-être cause à pont ola nande ya to linga bombo pe sa biso ba sifosité tant qu'on a lingi yo o meminga na mambo ya Bible oui parce que monde c'est ngabo l'autre pas musande on musana nga so tuninga ba nzembo ya mokili mingi na mnona na ibo yemba ngote mais so tchelinga ya nzambe mi surtout frère Michel alinga na yebi ba nzembo ne bakenda ouais on zimate parce que oui tant souvent ba prophétie mo bomono oui o sambela kenda ngomba na ba prof na ngana ba téléphone na ngana kenda parce que na reconnaître na mutu magasho na ngomba ouais na kenda ka après ni doza téléphone au monde ba image ngai na mon cameraman Francis na télé-réalité to mikato de la vie à Magacho. Na ouais. Na zo comprendre ko tango mona ke mobala mona mi pesa ki to kende su bongo te to makambo ke malamu to no sani. Sigara sani ngapela sani atenga mananga. Do ba o kisha sa misu do bito bana imper biso nyonso misuka. Ouais. Continuez le pasteur en écouter nae. Pasteur comme écouter na pasteur. Pasteur ouais wana pasteur lingi yo magali ngomoninga naza boye naza na église boye magali église na ngate mais naza mukambi wana naza peut-être responsable wana bon mama sérieux na lingi yo to vanda na funa bala yo et surtout lelo mona ina liboso na ngamo batango linga mona ko bala yo na ko zipolo tambata et ça la nini na linga ngote parce que ba loba oh mama na nga ko mama na kuta loba ndima surtout magali tala na vraiment mutu mobali pa ya bali fou on dit maye o dona lelo parce que na ile ba France o ngana miye bata 4 au fiancé lelo bazap MSP par rapport na ni otala ba téléspectateur MSP par rapport au MSP ya comportement na yo non même pas nga par rapport au comportement na même nzambe na beta kapenza to to pesinga mbena o michuba même au parents botanga ibike mwana nga pa mibali akena mobimba c'est tout sur les choses à chance na lingi ouais na kenda mobimba ko landa tena na kimaga sho parce que kimaga sho yesima bana bani kimaga sho na OK 3 ans ou carrière na donc ils allaient nonter vous comprenez en plus pe le au moins tant mususu a fio pona nini ba l'autre part au sala ba mission ya bongo wana pona yo omone o mabibande on a mone oza malam parce que et sunganga ifongole linga ba makambo susu oyo na yebaka te na vie ba makambo et donc comment faciliter nga mutu mo boy peut-être musenzi mo boya ko même pas ko sanga na yo donc azo sous-tenter vous comprenez parce que tant pe na osam ça na ngai na za na mabuka pa shika déjà marié
Donc yango na lobara aza marié o Yezu donc aza papa moko boy tango ya mika na musala na ye. Alors de to ki to na za ba na kana loko toucher point na ya ba pasteur. Total ndesinga magasho kaya na ya musala na ngai da ki 3 ans. Na yebite so da o mona mutakala na nga ba publier nga. La TV peut-être pas mutu na yebite. Mais naza pasteur tete naza la sala ma po boala bobenga biso bandoki bana mabeto sala be mission ya mabe parce que na sala na be mission na memi obenga la santa bu na sala nga jo rôle nyonso na zara hypocrite muso na bi ke pesa nga difona no sala mais obenga yaka na ba passer na ba photo ba preuve na sala mission na ba sonika futa naza ba ba passer ka kena o chef ba passer be naza ba preuve na téléphone. Nasala musana ezaki bagali oza magasho matanga moiza ba yaka je magasho parce que ngana za gasho partout na za na complet. Ezala non po ozo ba question ngo sali on peut moi boy nazana besoin tout faire ça non bien au lobby que c'est le comme magasho eza par rapport ya ba français. Ouais. On comprend. Osaka film permettre ba français te permettre magasho zela par lui pose journaliste. Hein ba question zanga. Ma réponse est zéro. Hein? Ouais. Comme ça plateau dans la télé quoi yote magasho. Pardon. Na lingito solon malam. Beaucoup de pasteur 5 nanzela na yo. O ba ka sous forme le quoi là-bas fiancé yo. Et pour beaucoup de temps na mais c'est les français. Donc sur le magasho mais ça bala kala. Ouais. Mais via ba escroquerie. Donc il y a d'autres pasteurs sous ba escroca bolingo na yo, ba escroca na yo moko. Nanga moko. Donc na lingo lo bango malam. Bon, yo na molo ka otumbu nga pasteur. Ba pasteur to yo linga mwasi, to yo linga, to yo temsinga olinga nga. Loba. To sana nyuso mosemba ba sala parce que na se confie na vie na ngai. Donc ta pesi mo temba la moko. Mais tant yo lobi nga déjà yo linga série to va to ke série. Tant on a yebi ka sa mobile na ngai. Ponde singa ta maga show na so nga fuma ba mobile da couleur na passo le kina nzela na nga poli ki za passe. Pe ba boto la nga mobile te. Nyondo boto la mibala. Na boto la te mais za passe ki na za mobile na muninga mo sa boto. Ko boto la donc ko boto mbaba c'est trop dit demain matin nzamba c'est pas parce que na sa ya musana ngati. Bino ta bolinga basi boyo se bondi magwana basi. Te tolinga basi tolinga mwasi. Ta même mwasi même basi bondi magate. Nana mwasi te moza déjà marié engagé mata fiancé. Tant aujourd'hui da obimisi mo ya fiancé pas moi na bato. Wa déjà fini. Oza da engagé da engagement na yo. Et bino lo ba passer ba ngwana ba strokanga ba lekanzela ba keye lelo suba to tikali. So pe bango wana pe l'autre part. Na ebité lo ba wo mitaka na ba Facebook. Te wana to lo ba sima po yo na zo comprendre oza mangbebela o lo ba. Tema vous avez bien ba kanda na yo belé et maman belé ya loba. Olobi na nga poto me po chito sali ba émission ba grand pasteur. O sa ba émission ndenge nini. Vous allez na ninge pe na mi pe oyeba. Ngala sena ba émission na ndenge kaka na sala na journaliste na joueur rôle nyonso. Kuna sko gena na rôle nini n'était pas na rôle ya matanga ka futa. Mama ya matanga camarade ba kufi na ko sala pa mama ba couple TV. Donc azaki mambo ya c'est na bi rôle nini on est ko sala. Rôle kasi ya ki journaliste na ya ba ba question na tuna bolambo ya par rapport à mutakufi to moni bi ouais. Na sasa bongo to pasteur so na moni awa. Oza passer mo monena par rapport à mutakufi oza ndenge ni na yepe bolambo nini o ya yo. Juste ka ba yo yebisi. Parce que to na marche ba ni même ka. Na ba entourage ba pasteur. Yango na saki musala na ngai. En tout cas, le loto Maman Magali, dont les vrais noms Ezali Magali, Azapé chroniqueur, Nachem quelconque, et puis à Travacapé, na makambo belé. Je crois pour les lots, na meke pena toucher moi coli mais na mission ko Ezali koya à permettre nga que na ba roya ba moi mingi. Na ba moi mingi puis to kota pour na koyeba Maman Nabiso Magasho. Na ngo tala ba on a tala ka caméra na quelque ba question moko vrai ou faux. Ko sala ngelo msute yango te. Na ngo tala caméra. OK, merci beaucoup. Maman Magasho. Ouais. Ba ibisinga ki yo zaka shege, vrai ou faux? Faux. OK. Yami balé Magasho. Balobi ba sans tabou no ça parce que tout là où kami balé batna sans tabou, vrai ou faux? C'est faux. Troisième question, Magasho, balobi yo musa na ko botla mi bala bato pe obota 4 bana, vrai ou faux? C'est faux. Ya souka pona aussi ça, wande muteme beto siko.
Jamais. Vrai ou faux, Magacho va proposer l'ibala na poto, mais à cause de l'infidélité, l'ibala na qui chasse un mobile na poto à boire précisément à Londres. Vrai ou faux? Faux, c'est faux, tout ça c'est faux. Ok, merci beaucoup, je crois. To comme la souka émission na biso, na pesi maman na ngai Anna Kalamba, merci belé, so bo c'est pas une émission bo pesa Francis mon caméraman que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, je crois na juste 2 personnes la salutation et puis un numéro na téléphone. Pour ozon à sous, promettre que ozon à sous. Bafan même si nous avons bolinganga mingi après linga bino mingi Magacho yi no zonga nazali donc na bosa te bambote bena linga boso na bosa na mutema be shiki mukadi babike kalisa munene do yende makabu na bosa te bande ko tu ba balinganga bafani tu bolinganga ngapela linga bino mingi bo contacter Magacho numéro ya WhatsApp donc nazana 082 48 30 891 082 48 30 891 donc bo contacter to kota na WhatsApp de tout ça de to kuta na donc oh ya lobi ke Magacho bota bana carte yendo yeba est-ce que penza so ba bana ngati ta boya te Magacho shege na sala shege ngo wapi na ngaka mutu donc babike mutema bende sala bino bongo koka bolonga. Je crois que vraiment la souka émission la biso papa Guy Bambongo papa Guy Bijou de Bambongo nzambalola azangate akopambola yo to yambaki notre ma sœur Magacho azape chroniqueur je crois la prochaine ne to me rappelle ko zo terre elle était pour yamba mbele hein na mona mo ba tatouage na otune pourquoi na otuna e pona ko tatina muzindo je crois yangwana en tout cas émission Sili nzambalola soki azongite je crois to kuta na prochaine numéro bye bye et ciao to kutani.